Hmm. Bandeko napesi bino mbote mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na ye to partage susu makambo oyo. Nasali video o nalobeli makambo susu pe nalobeli na video wana. Na ye pe lisusu kosala lisusu video mususu. Oyo nde na nalobela vraiment makambo o kolo azananga na video o nazo sala. Na benga ngo na forme ya audio oyo. Nzambe asunga bandeko nyonso oboko yoka video oyo. En tout cas, Nzambe asunga bino bo comprendre pourquoi nasali video oyo bo comprendre yango bandeko nanga. Eloko na ina loba liboso ke nga mama Deline nazana en ya passé Marcelo te. Nga nazolo baka bo solo o Nzambe azotalisa nga, o Nzambe azoloba na nga, pe o Nzambe aloba na nga, pe o nazomona. Ozomona nazo baka bo solo. En tout cas, ngai eloko na koloba ke lobi na zalaki lokola mwa clip ezo menace nga vraiment naza ba video na nga makambo suka Nzambe atalisa nga fa na talisa batu o eza na nkuta ba makambo ya passé Marcelo te eza ba mamna biso tolobela o tolobela na Adeline TV toloba makambo eza ya molimo ya on toloba na Adeline TV. Siko fale na sala ngo me loko avongo pe ezozala penza bien mingi te na boyaki na nga ko forcer vraiment na sala na boyaki me nazaki kotala kaka banini ya passé Denis Lesi ndenge asengi pardon na sepela nga bia asali bia sengi neka pardon boma moto po tala kaka ye aza lokola biso te ye aza mutu moko don bon ndeka to ebeli kwa po bato ebeli lobi baza pe na Kinshasa me baoluka bango te me ka Denis Lesi boye nga bi asali neka bien me to bondela ka pona ye. Ok, nakipaki vraiment te. Mais nazali ka na ba analyse na bando sa ka nga moka wana. Mais makasa otiongo pe na ba video ezalaki te. Eleki na bando lo baka nga monga bi makambu ya passé Marcelo o mwasi pe sa kundami na ye. Sa kundami na ye bon c'est bon to lobi otokokai koloba ba o bafongwami ba yebi ki passé Marcelo ba o pe ba boyi ko fungwama pe ba fungwami na bango te problème ete l'essentiel biso ba oyo to lobi otokokai koloba esili nango bo poso tokomolanda o makasi ya omema ba distraction mususu mwasi sa kufi yango na bato mususu bazoloba ke fallait tozela nanu message Nzambe apesi tozela no bakunda bo toloba pona nini Nzambe oya na message on tele bakundi déjà. Fallait Nzambe yela biso ba message le aussi bakundi mais non bakundi te Nzambe déjà azoloba abe Adeline makila mwasi nezo tambwa na ye ekozana ye partout esika nyonso akokende. Ozomona Nzambe ayebi ke ndina oloba mpa Adeline boy lobi kaka ya osala yango video Nzambe ayeba biso avant biso ayebi ke lobi ka osala yango video lokola bango ba bantu il faut pas kosala video boye fallait Nzambe azela. Ozomwa lokola Nzambe azela kite biso pe tozela te toloba so Nzambe apesi makasi ya koloba to koloba ba obo kozela bakunda nanu to tiki kolobela yo ye Nzambe alobaki entre temps batu baleli bayoki na bayoki ba mawa ale yo ya bandeko soko zwi message yaka pesa message Nzambe apesi yo ko contredire ba message baninga te. Ozomona yaka pesa message bato tozo yoka tozo ko examiner message nyonso eza eyukuta pe kapa Nzambe te ozomona ponga na moni message mususu mwasi moko abina moni mwasi passé Marcelo na gwa alati robe pembe na ba perle ebele na robe yango boyebo ozomona lenga na otala ki message na ndimi na ngango te ozomona mena yoki na nga na ndimi na nga te ye mo muta ebi ba Nzambe baza ebele o bapesa ba message toyebi te uti na Nzambe nini ozomona mutu na mutu ayaka na YouTube alobaka nga na oloba vérité nga na oloba vérité nga na oloba vérité mais Nzambe nde mutu ayebaka mutema mutu o azoloba vérité yonga Nzambe abeta nga caché na mbunzu na nga funa alobaka vérité nga pa na oloba mutu nyonso alobaka ye pe Nzambe aloba nde aloba vérité mutu nyonso alobaka bon nga pe naza siri na nga moko o nga na aloba eza vérité po mamsu nga na fronta na ako koloba na YouTube mutu na mutu te
nzambe atalisi likambo mwa azobanga azobomba isi na lobi bato bakoloba na nga naza ya nzambe te bato baloba nga aza ndoki me nga lokwa na yebiki eza verite naye nango na lobi na nga bondimi te kita yo moko boya na yo bandimi so na makasi te obiki na olanda su mama Deline te eza yo c'est ça ok yango te na yelaki bino lelo na ina loba lelo na 12h bandeko elo na osali video otobondela makasi mpona bana Pasteur Marcelo en tout cas tobondela makasi nzambe na nga témoin makambo na oyebisa bino na moni lelo na 12h nauti dea kosala video moko video yango molai na laksi ba video ebele kuna mais le na komi na place na suka kati na ngai elobeli nga moko nga moko kati na bite message ofe na sa ngwa part pole na osala ngwa part na opesa ngo kilo po bato bazwa ngo penza na kilo nyonso ozomona yango bandeko na nga na ye koyebisa bino makambo oyo na moni na pandake na obondela na 12h pandake na obondela na 12h nafukami nazobondela na nga na 12h wana na obondela na komi na adoration nazoko adore nzambe na yembi na adore nzambe na yembi na adore nzambe sibitima na comprendre te nazomona nazoke nzambe na nebi ndeni na koexplike te ndeni no do ndoto te yozo ko adore mbamo pa omoni ke naza quelque part nazolanda bato moko boke na bango wapi nande komona pe ata bato yango te na localiser bango banani me na omwaka nga nazolanda bato yango na kanda nyonso boke na bango te mponi bomema bana Pasteur Marcelo na cimetière mpona nini na kale bango liboso ngai boke na bano te boke na bango kuna pwani bakeloba makambo nini na cimetière kuna pwani boke na bango na cimetière boke na bana o te na kangi bango na nzela batelemika bazaki mwebele wana bazaki mwebele na bana Pasteur tunasi bango 4 bazalaki wana me bato o bande komema bango na localiser bilongi na bango te ozomona nazotomboka na biboko kende na bango te bandeko na nzambe na biso aza na nguya puissance oyo nazalaki nango devant bato wana batelemika baotala nga ngai boke na bango bakesala nini na tomba mama na bango bakeloba maloba nini bana oyo baloba baza bana mike bakeloba nini na cimetière bakeloba nini na tombo na boyi boke na bano na cimetière te bozongisa banana bozongisa bango ndima moko naye komona bandeko na nga tina kibomoto boye na bandi koloba bokende na bana Pasteur tunasi na cimetière te boke na bango te bokesa na bango nini na cimetière ngamona susu ngabi makambo nini na oloba bana bazoke na bana na cimetière bakende loba makambo na cimetière makambo nini bakeloba na cimetière kuna Seigneur noki pasi nde après wana na yoki mba moko omoni loko ezaki lokwa molimo na nga na comprend écouter mba moko na moni mba moko pu nzamba ndo talisa nga image oyo na teli bino oyo ya lion oyo na ninyo na image oyo na mona ki on kaka lobi na chaîne moko awa babi ke pare Pasteur Marcelo ezomona na Pasteur Marcelo mtu apribia kyango na veille ya liwa ya mwasi na ye moko mwasi na akufaki nde apribiaki yango on dirait journée moko avant ou bien jour oyo akufaki wana po biso tozoyoka ke nouvelle yaki le 12 mais basango mosusu elobaki ke akufeni banda le 10 babombaki mais publication on dirait ya le 11 ozomona soki totali yango bandeko na nga botala publication bien elingi loba nini eza na message na image tomona lion awa na mopanzi na ye tomoni lion mosusu na bana 4 wana ya balion eza lokwa bana Pasteur tunasi po ye mutu apibi yango do eza langa eza message oyo apesi biso na nsima ya lion oyo apesi mokongo tomoni batietie bambeli na mokongo wana bamasakre mpenza na mokongo bamasakre batietie baflèche batie ye bambeli ok na message nde akomi message oyo apesi biso akomi wana de eza message moko codé eza message codé
biso siko photo décortiquer yango to décoder pardon biso photo décoder yango po eza message codé image nyonso ezalaka na message nango bandeko na nga image nyonso eza na message nango na kati siko oyo ye asali alobi boye n'enviez pas les couronnes des autres si vous n'êtes pas prêt à payer les prix qu'ils ont payé pour obtenir. N'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer les prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Donc, nge lobake to envier na bisote nde ozomona moninga na gloire, ozomona na ba voiture, ozomona boye, ozomona aza élevé, aza élevé, to enviaka te soki tozana no prête te. Soki tozana no prête ya kofuta prix oye afutaki po azwa yango. Bandeko na ngai, oh Seigneur, ilo ni etindi passé Marcelo a publié bloka boye. Parce que biso muto bandu kende musika ba penser zo kende musika. N'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer les prix qu'ils ont payé pour obtenir. Donc mutu oyo ozomone na gloire, na couronne électrique gloire, lokumu. Ko envier na yango te. Soko zana no prêter, so zana prêter ya ko payer, puis oye a payer ki po azwa yango. Donc azwi bisa biso déjà, gwa oye azana ngo, gwa oye azana ngo to envier yango te, so to zana prêter ya ko koma lokola ye. Sacrifice tala na sima na ye. Po ba msu ba lobi ke po nalandi onka awa lukuta mabe vraiment nalandi onka pa mwana mbali oyo esika na zwi photo oyo par exemple ka na mona ki na YouTube pekaka nde sikoyo papa Didi alobi na nga bi ke lion oyo ya mobali yeyo koto mupandi oyo nde bamsu bazoloba ke ndenge mo mbala alobi ke bamsu babi ke oyo aza lion ya mwasi na ina bana na 4 ozomwa bana na 4 ba lion na mikie eza bana na ya passé Marcelo po aza na bana 4 te pe ba lion 4 po nya te ba lion 5 te ba lion mibale te ba lion so o bana ba benga bonje kwa ba lion so nzambe na ebite so na sali dega OK soki ataki bango fala ta ba lion so wana misatu ya te pe ka 4 nomba bana na edo message makasi na sima mukongone bamsu balobi eza ye moko po lion o mwasi azaka na ba poil boete oyo loko aza na ba poil eza ye moko do ba tsubiye na mukongo do na mukongo ande na comprendre do ba zuye mwasi na ye do ba tsubi do ba sacrifice yonza mbabaki ba osenge su ba sacrifice ebele nzambe ba osenge su ba sacrifice mususu bandeko na ngai bolanda video o bososola ngande na comprendre yango parce que Marcelo apesi message makasi na image oyo a continuer wana lobi quiconque veut diriger les autres doit se préparer à quoi à endurer des épreuves donc mutu oyo alingi a diriger bato il faut à se préparer na bepreuve oyo koyela ye donc passé Marcelo nde na comprendre na monde na bango ya okitiste komisi efo ya mokonzi ozomona yo na lobaki bango mibali na mwasi ne bakotaki me yesika mataki ba niveau moko boye do enviaki o bazalaki na gwa makasi ye enviaki ayebaki te akantisaki baosenga ye ka bato église nde basengaka ye oh Seigneur yakanise baosenga ka bato église nzoka nde couronne oyo ye enviaki ezalaki mutu oyo azalaki kosala yango apeyaki bapri ya makasi lere ekomi mpe na temps na ye bapri mpe bandi koya amoni deya ya liboso yango ekei abitika na pesa message pa mokili oyo tolobaki te ozomona en tout cas koto asali motema malamu vraiment
koto vraiment ateye. Donc tozongo na deux sens. Na sens ya liboso ye alobi na biso to envie ye te. Ata tomoni na gwa totala ba sacrifice oyo asalaka eza na nsima mokongo ebatami. Ozomona ebatami na nsima mokongo na ye. Do bazocuba ye na nsima mokongo makila yango wana ezotanga. Ati mpe na makila nzambe na nga pase Marcelo poni osala biso boyeko. Ata tobi tosala su ba video te. Tona ba video mosusu ya kosala me tozozonga kana oya yo. Epi nzambe pe azozongisa biso ka ndeti nga vraiment mama Deline boy. Nazo ko adorer nzambe na nga na 12h. Makanisi ya Pasteur Marcelo ko uta wapi. Pona mona pe ake molimo na nge ke ko défendre bana Pasteur Marcelo. Nzambe na nga yomba ndeko na comprendre bana na bana étoile ya nzambe bana Pasteur Marcelo seke bana étoile ya nzambe na yebite moko to mibale to misato to bango nyonso 4 ya nzambe nga bundela bana oyo bandeko to bondela pona bana ba innocent batu ba innocent bana batu bayena mokili oyo bino mo ba parents boluki bagwana bino bayeba bino na mokili ba matanga na bino ba président baya na matanga na bino ba eningisa mokili bino mo boluka igwa wana yo bandeko na nga mwa mobali oyo nalandi expliquer kitoko expliquer kitoko na yemite so natiela bino video na ye ou bien natiela bino kombo ya chaîne oyo nataleli yango expliquer apesi conseil pendant 1 heure du temps abi bandeko to envie bango te biloko ya mokili ndeko na nga azalaka ata na voiture oyo ezofaire déplacer oyo te oyo ezofaire déplacer oyo kaka l'essentiel lere ozokende église ozokende soki wapi mosala oza na voiture na yo lere mpe ndako mpe kolala eza nango ata oza na lupangu te l'essentiel ndako na ofutelaka ozanga te nzambe apouvoiraka ozanga mbongo afuta ndako te oza bi ozanga eloko olia te bana baozanga eloko olia te c'est tout olala pongi na kimia so molungi ali otie ventilateur na yo ventilateur na yo otie yango so mpe nzambe asali mpe ase babenga yango ni nga mpe na baportugais ase climatiseur ondire otie ata mwa climatiseur na soki makoki ali olali na ona kimia ko envie no te na yoki Pasteur Marcelo atambola na voiture à 160 000 c'est normal ça bato bakosi te 160 000 nzambe na ngai makamni to omona na Congo Seigneur bandeko na tiki bino video oyo ezaki mpona quelques minutes kaka nzambe amona bino boloba na bacommentaire elingi eloba nini message o bapesi na yebite so bokoka otanga ngo notiango photo monene penza n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer les prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Ko envier couronne ya bato mosusu te so oza no prêté so oza no prêté ya ko payer oyo ya peyaki po azwa yango Pasteur Marcelo omoni en tout cas sikoyo ye apesaki message oyo na ndenge nini ye sikoyo akanisaki tozwila yango ke nzambe na bonzambe quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves. Ozomone donc elingi lobake bepreuve oyo azokuta nango ya komelaka makila bato chaque jour te chaque dimanche omelaka makila bato bazosouffrir bandeko na nga nzambe amona moko na moko tobondela mpe mpo na ye so oza na motema obondela mpona Pasteur Marcelo obondela nga susi na nga kaka nzambe asunga ye akufa na eta oyo aza nango te antuka susi makasi yango wana mpo na bomoi na nga nazwa mpe implice na mateya ne oyo bandeki koteya na Kazarema nazwa ateya kitoko na Kazarema wana ozoyoka mpenza batitre nonso otali ka titre ozolenga Papa Didi Pasteur Marcelo batie wana sikoyo ye aza na Kinshasa atindaka bavideo na ye na Kazarema sikoyo balise manzambi bazotiela biso yango na YouTube wow sikoyo titre moko do batitre kaka nakanga batitre na ye na mutu
le titre moko na sepela na makasi apesaka pourquoi l'ennemi ne veut pas que tu pries. Message jone ezali somo nazali kaka kozongela zongela yango efongolanga a cause nango nzambe ayokela Pasteur Marcelo Mawa a cause nango nga mama de na obondela pona bana na obondela pona bana nzamba mona tala na ke na molimo ko défendre bana bamema bana cimetière te yango na message obomema yango na famille ya mama Blanche. Famille so balobi bana ba oke cimetière te bana ba okende te. Nga na comprendre te na uta Angola na kenda Ishasa na zaïso na ba 20 combien ba 23 ba 24 ans je crois. Ba 24 na uta Angola na ke Ishasa maman biso akufaki. Je crois 24 ans moins ou plus na ebité mais ba âge wana ka. Ozomona, faut ya 24 ans, ba 25 père, OK. Na ke Ishasa 25 ans presque. Na ke Ishasa na ke kuta maman biso si bakunda ki e des semaines avant ngana koma. Le na komi wana mbala moko banoko na biso kaka bayebisinga mbala moko ke yo oke kotala cimetière te oza mwana si tokundaki ye tolobaki makambo nyonso oke kotala cimetière te ngo na kamoki pona ni le bakamade mama biso bazoya bazotuna nga na bandeko mosusu fami babi oke tala cimetière mokolo nini tokendela biso cimetière esika bakundi mama nao nga na bi banoko baboyi na ketala cimetière te nayebi te pourquoi baboyi na ketala cimetière banoko baboyi balobi ke na ketala cimetière te naza mwana nayebi te pourquoi baboyi ki na ketala oyebi eyelinga ka lelo le na yoki le na moni ke na ke pekisa batu wana nayebi te so Marcelo mpe azalaki na kati ya batu wana nayebi te o bazokende na bana na bake koloba makambo na tomba mama na bango oyebi batu oyo bakendaka na bacimetière so oyoki ka mutu azoloba ke nga nakenda kosala priere na cimetière eza mabe ye mabe makasi pourquoi kokesa priere na cimetière kobongisa cimetière kokombola cimetière kobongisa eza mabe te mais kokende kosala priere kuna bato osuku bakendaka kuna kosalisa bapriere kuna na butu nayebi ti so balingi bamema bana yango na butu alelo so mpe balingi bamema bango na molimo so mpe na kimosunye nayebi te omwa makambo mingi ebanda na molimo so na molimo esalami te ata bamemi bana na na cimetière na moi bana na baloba makambo ekosimba te mpo nga deja mama deli na molimo nakoti makambo yango nakoti oyebi le nasalaka message mpo na Pasteur Tunasi nalobaki ke nzambe atalisi nga Pasteur Tunasi amelaka makila bato oyebi moko mosusu boye bayaka komenase nga nzambe abe eza bato nzambe na obetango te eza bato ya Pasteur Tunasi bato na ye bato na ye babi te ke Pasteur Tunasi mais nzambe abi na nga eza bato ya Pasteur Tunasi namoni ekuta atake eyelai nga te nzamba bindenge na bengani bango nde bakei do ba ange babundi babengani bango bakimi ozomona na bosa ndenge ezalaki na betango na ba video na bosa ndenge ezalaki ozomona ba menace bayaka ko menace nga bakomaki kute bakotaki ata te ozomona ezalaki onde nzamba lamusenga so na bosa ntonde nzamba lamusenga na pongi na bondela pwe na bosa nika mena loba n'importe quoi te nde mais o nazoyeba ke nzamba loba nange eza bato atunasi mais bakimi mbango bapakati mbango nzamba bayi bapakati mbango ozomona do nga makambo na koti mpona bana tunasi bandeko na nga na koti makambo bino mpe bokota lokola nga ata so ozoloba ke nga mama deli naza ndoki soki oza ndoki te bondela mpona bana wana bato nyonso bokomante mama deli naza ndoki aza ndoki oza ndoki bobondela mpona bana oyo bobondela so motema bato babina na bloqué bino te me na olinga na bloqué bino bao nyonso bobenga ndoki na olinga na bloqué bino tata na bloqué bino boza so na droit na chaîne ote po boyi bo comprendre te bato bobenga ndoki na yebisi bino bobondela mpona bana bobondela ta bondima message ote mais bolobaka nzambe protéger bana Pasteur Tunasi po misusu bondima ngo te bwana bino bandoki te boza pe bana nzambe mais ignorance nde eza tellement makasi po bolingi kobondela na français bandeko na botika kobondela na français eza langue ezodimine biso nga kutu nzambe moni oyo natangi yango kaka po nga mpe na omolinga so français te le nzambe abika omoni te na olongolo français mpona tonso na nguya nga mo mpe nakomoboya yango nakomoboya français yango ko nazoboya yango na motema mo nalingi yango te
français na monoko na nga ezongisa nga nsima langue domina biso langue oyo eye kolongola mayele na biso yo mona bapaster oyo bazobondia makasi na français me ta baokende ka na baloge mpo nini balingi kobondia na chiluba te balingi kobondia na kikongo te nzambe na nga ozomona donc c'est ça nzambe amona bino donc bobondia na lingala to na swahili to na so oza moluba bondia na chiluba eza makasi obondi nango lobi na chiluba olobi nzambe protege ata mwa moke kaka bana pase maselo na maboko na oleke bokontinue kaka kofinga nga ndoki na place ofinga nga ndoki ata kutu soko ofinga no nga ndoki me loba nzambe bondela mpona bana wana mpo yo mpe ta mosoza ya nzambe ignorance nde eleki yo makasi namoni oka lelo na 12 bandeko naoyebisa bino nzambe na likolo azotala nga bokoloba te ke mama deli nazoyaka kosala babase na nini eyela nango nga te babase eyela nango ngai te ozoma makambo ebe totalatala na biso na youtube oza mpe na poso okoki mpe kosalela ngo mais chaîne oyo ezolobela makambo spirituel ozomona yango omoni makambo apase na se eza spirituel omoni message oyo fo kodekode yango eza message code kodekode yango saint esprit apesa biso mayele to dekode yango nga nde na dekode yango pase masolo balingi couronne oyo donc c'est ça lioncio lion oyo ya mwasi peut-être eza mwasi mais mwasi na bana ti mais abosani azwi kaka aluki image ya lion ya mwasi amoni te atika lion mobali peut-être so eza ya mobali do ye moko babeti ye masasi na nsima mokongo babeti ye baflèche na bamashete na nsima mokongo balapide ye makila yango wana ezotanga seigneur message oyo makila ezotanga boye fo kodécortike yango nzambe pesa bano mayele tozwa plus bokoma soki elingi eloba nini nzambe amona moko na moko merci ekompi 41 te ekomi 41 te 26 merci nzambe amona bino elo naye naloba lisusu ke eyelingaka sikoyo na balion oyo ekoki kozala nango nyonso mibale ezaka ye awana alakisi biso sikoyo ye moko na lion oyo aliboso aza ye moko wana ezaka ye moko na lion oyo mibale azolakisa biso sikoyo ye moko kaka atikali ye moko mwasi aza lisusu te atikali ye moko na bana 4 sikoyo na mokongo ne aza na danger bazoluka koboma ye ozomona bazoluka koboma ye peut-être bazoluka koboma ye na mokongo na ye likolo ya couronne oyo balatisaki ye likolo ya couronne oyo azwaki ozomona bazoluka koboma ye sikoyo bana wana totalaka scène oyo nini oyo lion oyo bamasakre na nsima mokongo soki akufi bana na baotikala ndeni ozomona bana na baotikala ndenge nini donc peut-être eza mpe langage moko mpe ya koloba ke donc ye moko mpe aza na danger ozomona likolo ya couronne aza na danger mpo bazolia ye mokongo na nsima donc voilà c'est ça merci yango na ningai nabakisa lisusu merci